que na musique yé jeune au lobby fali amuninga faire éteint ba génération mon anini faire beta musique seria mobutu wana fali te wana yazo beta na groupe Flokori ki binda nkoy ba beta ba concert na matanga batiele soso na loso na musuni soso loso donc loso pondu na musuni likolo na supu bolé mbame boye eliko mama ai eliko ba musique bango ba beta yango na on a fait azo beta musique Saddam Hussein afandi boye famille présidentielle na lelo so na okufi OK Mobutu otuna oboni fe azo beta kamanyola na se bazana sangwana toza premier orchestre tozo beta t-shirt ezote kama $25 na ekoti nango $25 wana mbongo mtu afuta ndakuwa lisekite $25 t-shirt ya pamba poka mtu alata do teni na biso otolata jour wana oeza bat ba olata ma biso to décorer stade na ba t-shirt au sentir ya bleu ko sala ya rouge donc tout ba gaulois vraiment merci na idée bozanango et numéro 1 na musique ya Congo azate pona zoki molangi ti lelo ebetaka biso to zalate ti lelo ebetaka testament maloba boule betaka ti lelo biso na bino to zalate donc ezo beta ti lelo siko ya boy to koloba nini na yebite ya boy vraiment so to koloba nini mettre digital na tirke puis jogo ndolo na tirki to koloba nini ya boy to loba kake musique congolaise eza na numéro 1 te eza na le dernier te mutu nyonso azo beta na nini yoko ndima lelo ba Patrick Bekam Lady Maître tueur de mensonges akoma na beti plein pour ma musique eza veste musique eza sous o akalate o eza ke batu ya nani ote musique batu bazana pour ça ba yoka la bonne musique et en plus jour wana na martyr toko beta pe banze mon biso lelo te faire ko beta ka album moko mama ya faire gola zana bomoyi aidikaka bien pe aidikaka ya ebisaka yeke ko finga mama baninga te donc c'est que mama ya leader na biso te bien yango pe faire gola ebisaka biso bo finga rabatu te ponanga donc ke babilo mususu mama kufa avant ezaki ba yibi obo mwana musu orata éducation mususu o kokai kozwa ozapene loko ko ebisa bato basaka pembeni note esil Maître Manu Mwendo, Maître Z Palibel et puis l'homme le plus sérieux du monde, Guilhem Mwendo vient nanga Sarah Nde basala anniversaire nanga le 21 et ça langa bien vieux Micha Moulongo la pese mote. Na soli yango. Ça comprendre que ten omoni mama. Moi na soki akoli epai ya mama na ye. Mama na ye ko éduquer. Pour mama e faire rigola. Ti mo ya lelo nde azana bomo e ça va faire que ko finga ka batu te. Zana ba preuve wana eya. Biso preuve na biso soro koti obeti na Google koti au mona faire rigola beta na Kenya $1000 bi marqué à l'extérieur compte double wana FIFA longo li makambo wana ti ezakaka nibo sakana mamango pe biso beta ba concert te ba otsa batu ba sil na manzaka te biso concert za 100 sil sa manzaka bana no ba che ba sil na manzaka suma muyoza ebito mona gite bon mona makambo bokoka koloba te bosala mabe bozo éduquer batu te batu balandaka bino bozo éduquer masse mais bozo loba mabe na ebite ingénieur pompo madule nzambe Joubele sa garçon suisse mérisindani laskoni mobudu oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa oyebisa onete ele oyebisa Milanu odase oyebisa Merci à l'internaute tout partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci pour votre confiance, merci pour la fidélité. Vous continuez à vous abonner massivement. Vous partagez ma vidéo, vous commentaires, toujours j'aime et puis ça une motivation au salam. C'est toujours Alex Ngandou Moulouba, les Benjamin de la presse, autrement du monde, maman Nzambe.
naza toujours wana votre humble serviteur mwana musa na bino domestique na bino naza na rapport na recel bino boulot. Merci na encouragement, merci pour la confiance wapi bopesanga là je dis un grand merci à chef Fenek Mokonzi. Merci infiniment à toi Merdika Yembe, assistant personnel. Merci aussi à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milandou. Merci pour la confiance au Bopesanga la concept Touch TV. Merci à mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine, 32 ans de pouvoir, le seul vieux qui me reste. Et un grand merci à mon vieux Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville Motomo Robien. Merci à toi, Président Jacques, depuis Evry, Ortalabiso. Romi Missimi, chef du gouvernement à Kata Ivry, à Zolandabiso. Bon séjour à toi, les jeunes boss, le fils du pays. Apa Chamou, moi, na maman Linda, déjà dans la capitale. Pourquoi pas dire un grand merci na DG Espérant qui moi, DG Espérant qui moi, Zotalabiso, wana na moni les sous mon vieux coup la bolse, autrement dit Scorpion. Merci à l'ingénieur Dominique Yalanda, depuis loin de mon papa, à Zotalabiso. Je pense l'introduction à Batak pour comprendre que tout ça. Na Yampaka, les sages, Yampaka les sages. To panzane teke, to solo masolo à stade de martyr à faire rigola. Sur la Massoula dynastie volume 2. Pourquoi pas dans l'actualité Moussou où ils ont un terrain où ils ont dominé l'internet au Mekempe au Solongo Nayan Paka Wazali invité dans le ceux que toi-même langage n'a pas derrière la caméra à fond langage déjà nous aurons invité dans Nayan Paka. Bonjour. Bonjour, bonjour na balandinyo so chaîne na biso. Concept Touch TV donc on appelle si ba tout mbote puis nana mabeleti yolo il faut na pesa mbote na ba vie ya yolo nano. Ya Alain 6 kilos. Ba yengele 6 kilos donc ya Alain na pesa mbote place à ça. Ya ça ane mutu amututé. Ni o musicien boy ni musicien boy non. Ya zaka mutu alingaka la bonne musique pe ba activité. Ce mana na Nathalie star mi de 3 fois star. Star azalaka mi balé dans chiffre 3 et chiffre long. Ce mana na boda fashion. Et le wana na voda fashion na leli répéter ango et ça langa bien. Sandra Queen double XL na PC Nambote puis boutique d'Over coopération na Turquie wana vraiment nga Turquie Turquie les kina lola donc boutique d'Over coopération ya maître Cheka 15 na mwasi na ema Christelle Matazikanda na PC ba mbote le 22 o lisusu na Turquie DJ Sabin asali biso soirée papa azate donc ba bando beta faire rigola de bandelia album na biso qui est derrière toi Nati le donc na bi ba tutune bazabui donc bokoto et non et ça bana kini to bo sala tete wana mutu o ayepo a restaurer RDC Alain Jérôme Moulumba donc Alain Jérôme Moulumba et pour na changement ya lobby pour na RDC Alain Jérôme Moulumba to zana donc jeunesse to zana simana to sola na biso to continuer na biso ba le duka po et puis c'est na zongi ni susu na zonga te ye il faut azala ni baneli Carlos Bila Mireille Totokani après na panzana ngate ka ndeza. Voilà, merci beaucoup ya paka déjà santé nini évolution santé kitoko na ngolo dynastie sans dynastie donc ba vie ezate donc santé kitoko to ara ba chômeur to zo sala pour na faire rigola donc dynastie suna na ya santé zo zara ndoloma. Voilà, merci déjà dans nos sacs qui n'a bandé l'émission sur la stade du martyr où ils allaient vénément 2 mois pratiquement 2 mois où ils stade du martyr à faire rigola aux milenge la nengeni pour l'événement nene ya faire rigola tozo milenge la po wana za défi na biso moko bagolo contre faire rigola eza bongo na faire rigola oyemba danger biso bagolo to côté belé donc ya défi na biso na faire rigola to na défi na mututé donc défi na mututé total la mututé biso total la wingi lole loko wana ezali ndako na biso ya wingi ya on fait rigola to beta ngo dada na le 24 juin wana donc to buka na te po batu ba ruta partout ba roya ba songo la Sarah Barbie ba roya na ba ruta Turquie ba roya donc délégation à danger ba kwento ba zaï de les noirs ba rosa donc na yebi ke jour wana ba golwa nyonso o baza partout dans le monde na yebi ke ba rosa là pona to honorer musique congolaise to beta ngo ya défi te ya nini te po bato ba beta on défi za ba jeune garçon ba jeune mais ba jeune mutu ba beta on défi on ngana beta ki ba jeune neni ba artiste congolais ba jeune garçon ba jeune pe bazati neti ba grifo abana beauté ga veneta ingala avant inzuluka pe avant
Oh, nga to non kaka bien mais des jours nga dossier tisanga. Je m'en sola na yo eza pembe. Donc ba jeune garçon ne ba beta ngona motema moto. Au moins nde wenge beta on a silence. Chikicha cha ba bukate ba renversate et puis so esilika ba retournant des monde lelo moni tout le monde a su soit. Ba redémarrer monde yango moni lelo ba redémarrer lisusu histoire ya obeta martyr. Yango moni na ba jeune pe ba ye na bango donc ça va. À part wenge to ba collègue a fait rigola. Ne ba collègue ba beta na ba orchestre moko fali pour ba beta na fait rigola na quartier la terre iti bazana fait rigola na wenge musique à maison mère. Bango ni ba so beta style du martyr. Pour tous les faire rigoler tant on benga ba jeune garçon na bité on zo benga ba fali pour na hérité watanabe daliano mapanga na pese mbote ta ba pisto to kokota akuta onte mena lobi ke na mama musique ye jeune o lobi fali amuninga ferretin ba génération moko promotion na somo na nini faire beta musique seria mobutu wana fali te wana yazo beta na groupe Flokori ki binda nkoy ba beta ba concert na matanga ba tiele soso na loso na musuni soso loso donc loso pondu na musuni likolo na supu bolea mbame boye eliko mama ai eliko ba musique bango ba beta yango na on a fait azo beta musique Saddam Hussein na fandi boye famille présidentielle na lelo so na okufi OK Mobutu otuna oboni fe azo beta kamanyola na se bazana sangwana Mobutu donc faire rigoler azali musicien ya Zaïre bango bazali musicien ya RDC donc toi né mon côté na Zaïre fait azala déjà moi baba collègue parce que baleki na pesi ba ombo moi baba collègue parce que ba beti na orchestre moko c'est pas grave lelo Messi pas un collègue à Mbappé pour bazo beta na Paris mais ba yaki nde na Mbappé pour pesa bango maturité ba yaki na Messi pour pesa ba Mbappé maturité donc ba jeune yo lobi baza wa ba Mbappé ba Neymar faut faire azala pour bazala bon mais ouais ali bo benye Messi ya musique à RDC vraiment tayo moyo benga c'était yaza moi Mbappé et orgueil ya Messi te Mbappé mais oui non solo na mamdeza daliano mapanga te déjà ndié Djidji mona solo na mamdezo ki musique à Congo te limeo na musique à Congo azate pona zoki molangi ti lelo ebetaka biso tozala te ti lelo ebetaka testament maloba boule ebetaka ti lelo biso na bino tozala te donc ezobeta ti lelo siko ya boy tokoloba nini na yebi te ya boy vraiment so tokoloba nini mettre digital na tirke puis Jogo Ndolo na tirki tokoloba nini ya boy toloba kaka musique congolaise eza na numéro 1 te eza na le dernier te mutu nyonso azobeta na nini yoko ondima lelo ba Patrick Beckham Lady Maître tueur de mensonges akuma na beti plein po eza ma musique eza veste musique eza sou o akalate o eza ke batu ya nani ote musique batu baza pour ça bayoka la bonne musique et en plus jour wana na martyr toko beta pe banzemo na biso lelo te faire ko beta ka album moko batu baleli donc martyr wana to yebi ke ba goulois ba gladiateur ba tutu balinga ba bonne musique tozo invité bino vraiment boya au mona makambu ya bien na yebi ke batu ba uta partout batu États-Unis gradi ba kuma ozala jansi ba kuma rozala donc eza danger jour wana vraiment na yebi ke ba goulois to sala auto olinga to sala pona musique so to yebisi bino to buka stade tsiri to kosi ndeka ba chinois batonga o makasi bon to buka ngote par rapport peto sona masola plein parce que lelo stade de martyr et comment a défi car ne mo toloba bino ba golo bonango contre Ferregola stade de martyr lelo mo roi place au bob mesurer popularité unité de mesure à population artiste tout le monde qui ba stade de martyr au toleka fali pour pas tout le monde qui nengelekaki tout le monde qui resté watanabe avec vous les Gaulois est-ce que besoin cirer penda population tout besoin cirer ba internaute pour batala biso pe ba libanda ba beaucoup zo atteindre concerté que bo tondi sa stade wana parce que ça 80 000 places au kitina c'est 120 000 places tolobi boyi plein coup de ça mama mike biso ba Gaulois ndeto tondi ça au moins ndo zolo baboyi ezo pesa sou ba Gaulois kanda donc ba Gaulois boza partout na bike bana États-Unis baza baouya parce que tout l'année tous un marque ouza obi aussi un renfort même ba warrior baya ba spiritas baya aussi un renfort ba azo yebisa bango baya koyoka la bonne musique monter ba otondi c'est la no plein vomi batela on a ba internet ce ba otondi c'est la biso plein déjà tolo ba ke plein siri za ba Arnold Serebondo ba oya ba uta na libanda na batir ki siko to kubanga nani ba Alex Kaba ba oya
Bajili Semo baroya donc batu baroya ebele badoli chalako donc concert na bisona eza déjà na 80% en réussite totale 20% etikali kaka ba panone mata pour faire rigola dès que biso bagolo toloba ke tokobeta Martin abi ezala toza premier orchestre tozobeta t-shirt ezote comme $25 na ekoti nango $25 on a bon mtu afuta ndakuwa lisekite $25 t-shirt ya pamba poka mtu alata do tennis na biso otolata jour wana o eza bat ba olata ma biso to décorer stade na ba t-shirt au sentir ya bleu ko sala ya rouge donc tout ba golois vraiment merci na idée boza nango lelo to wana biso conquérant ya mutu te to sepela na ba jeune wana nyonso ne ba beta la musique na bango oh bon ba papa na nyonso ne ba beta la musique na artiste congolais bon ba artiste ke ba pe na ba artiste danger baza travail à chaque Congo si ho ya on a obenga ba jeune mabe bino bolinga ba jeune na Congo te bolinga ba jeune na Congo te ba slogan bimaki redémarrage à Wenge retournement fali pour pas trop tia stade routine ka ba pinette tout monde qui ont pas hérité watana be bagola slogan za te biso za slogan te slogan biso za golo batela muninga na ogolo pona plein wana to niata mutu te po bilimero ya te to zaka batu na batu osa na conscience onde konanga to tomboli donc eza opération golo batela muninga na ogolo to sil sali solo wana et puis etali biso te bilima c'est-à-dire quoi et bon il éviter bisika sous l'esprit de Montréal mais biso siko ba professeur so bimé pas ba pasteur Jojo Kamani Chikuna ke mutatika satan a défaut ezane loko ekoleka te ba Charlie Kabe bazolo ba ezane loko o ekoleka te donc concert na biso wana réussite eza total ya liwa mambo ya joyeux anniversaire à toi Ishalibuna vraiment Ishalibuna yo yebi ira manganda na peso pe mbote malgré zo defisanga masanga te mena peso ka mbote il faut te porter à bango. Voilà, un grand merci d'avoir tout bon la photo concert toujours n'importe stade de martyr. Batba retenir le sur la stade de martyr va tout changer sujet. Batba retenir que on est sur le stade de martyr on a aux ala décider pour la bonne musique. D'ailleurs d'abord nano soki mutu a fouti bien et concert ayaka te baloba ke na ke plein te baloba na ye koyoka musique. Donc côté on a kutu atotiki lito ina o salité et oyoka la bonne musique au papa Hervé na jet set ba opesa biso na yebi ke bagulwa nyonso ba gladiateur bagulwa matadi ya kasangulu ya partout toza vraiment ya mwanda et tout donc ya mbanzangungu tout na yebi ke toza na bino toza biso nyonso ensemble victoire eza ya pété po eza nango course te donc jour wana vraiment na yebi ke batu tout o ba uta partout dans le monde ba ozala à l'aise po ba type boka na Lauréat Bruxelles ba ozala donc ba venanga sans froid na Toulouse ba ozala donc ba golwa biso tout together tozala wana ka kitoko. Voilà, merci beaucoup Yampaka Dynasty album oyo tozozela tombele ba mélomane ba moura bonne message ba moura bonne musique bazozela to komi wapi na Dynasty volume 2 kayo mondobi e luka makamba to ça ni naib sabino faire rigola depuis abimisaki projet ya Dynasty o succès na succès tango lobeka nazo sala Dynasty na baninga nanga na obengisa pe baninga nanga ba famille nanga bana vie nanga pe bakozala ekomi kaka ya kozala te ya kozonga te yango ni olakisa ke faire rigola aza trop fort Dynasty eza bel et bien to imana biso te to yeba ke to kokuta ya Jackie Mulopwe na kati JDT aza Baimba na papa Hervé Nzembo mo ba sala featuring ça va ba tekib na ba voix ya Jackie a Betty faire rigola Betty siko biso netika to yoka to comprendre que aligner vraiment ya marumba yango ba pa mélange bazana kati ba finite bazana kati de on sait que déjà d'accord mutu akenete te to me mama mwana bongo te Joël Fungula puis Deborah Karamba to me mama mongo bongo te to me mama mané musique ezala Dynasty volume 2 et sili nango déjà bazo mixer na bango et tout et sili nango o ayembi te volume 4 pe kozala akotsa 3 chansons et ça la bi parce que boz la pe ba mona bayuka ajani bayuka ajani azu chance te mambisami na retard mais na yebi ke à la prochaine faire rigola na ajani ba oyemba na bango ka azande ko na mwana vie na ba oyemba na bango
Veneto baba collègue. Master. Et bon moi na yaya bo sumbaka wese moko po bo alupangu moko. Mona venende ni ba on a bon ban. Ba piste a to bo mango ha. Bo to a concentrer na marti. To solo là on a bon ban azala mona venende. Te mwana na papa ni. Papa ba faire kufa pa winge na yebi angote. Te papa na bango to ranso. Papa ba faire kufa na non. Tu balé qui a Didier Lacoste. Bon, Didier Lacoste ya na bango liboso. Weranson ni yazali mukolo winge maison mère. Ye mo ayebi bana o ya bote concerné bisote. Soki ye moko papa na bango alobi ke mwana nga liboso Didier Lacoste bon papa leki na bango faire a discuter na nini. Pourtant yaya ye mo azo yaya na leki Lacoste ba famille moko. Nani? Faire leki Lacoste. Na mama ni pe na tatani. Ka Weranson. Non? Papa a fait kufa comme on n'avait pas wingi. 40 jours nezali le 30 juin. Oh. Quand je nous avons le 30 juin, le 2022. Donc, Yangwana, bilom surtout même en absence de polémique. Donc, maman ça m'a embêté tina batu vraiment naebi que Bozo c'est la dynastie. Dynastie na bino na bi maître Miko arabe na Panama et puis Rodrigue Kipanza Popol Banewa batu tu Panama Bazo c'est la dynastie na bon boyo ka dynastie et Robeta. Pe beta na nenga li sécurité. Dynastie nego beta batu ba comprendre pour biso tu as complexité. Faire azana bateau ya commandement ya musique ya mboka o ba artiste belé bazana ngote pe to sali ba featuring o to zoluka mutu atianga poate bino bokoma ko na robeta na Bena Boy poatianga poate biso obeta na Bena Boy te biso to obeta na ba pa malange ozo sentir que couleur culture kita ya musique ya Congo to zongisi yango lisusu po to zana besoin mama musique ya Congo ekende en avance. Biso to beta mikolo mamali sekito les 30 autres tous en stade na Côte d'Ivoire. Donc maman to beta ba stade liboso na bango faire go la beta stade 24 novembre. Oh nanu ba jeune ebele ba ganga ba beta ti. Oh ba jeune ebele na ba ganga ba beta ti ata na concert ya bato matanga na stade mona ba benga bango te. Vous comprendre yango sikoyo maman to aussi ça. Aussi les le 24 et puis nazo yebisa OK guerre na Congo c'est le 24. Est-ce que par rapport à disque ça na marché par rapport au dynastie Robima par rapport à disque ça na marché toi na balle de match formule 7 ça fallait pour pas les gens héritier pas obimisa déjà là en France et pardon sur le chemin de la gloire peso na dynastie ça parce que bobinga formule 7 train les autres punza ba disque to ebima les autres punza na bango ba jeune te bozo punza biso les gens de Punzi balle de match ba disque ba vieux balle de match zo beta to naviguer 3 personnes na mai mama bota kinga na mwasi na ngai e koma kibiso na kati balé batezini na sauvetage kaka mi balé soki na kanisi ça en tout cas Zulema. Félicitations famille Azulema, famille à maman Azulema, ndeba mo sepela na Azulema mikolo. Po nega reconnaître que akoki ko boma ser na bangote. Po sanza o ser na bango fansa na libumu fo EDC. Na Azulema félicitations à toi. Oya boma et a engagé, o pas sauver et ko engagé mutu na mutu ayebiti na sala ki bon bat de match za ba message abu. Yo ebisa ke betiti. Mamni yo zo ebisa. Non wa bo. Ti ngaka soy na kanisi po batu msupe bayemba na kati ya ibale ngana mwasi na mama na fini mama na mutu adinda na mai na sauver mwasi na nga yozo yo kangote ki bongo fali mutu ayemba nga bomba raté artiste fali oui bongo yemba ke na fini mama na nga yemba bongo te oh te yete ngana ko finga artiste fali to na loba mabe fingi to lo na mabe ngana ebika ke fere nda liki na kuyimba isili oh ngana ebi yango mamne mususu o non na ebité aza grand artiste ya mboko biso za na éducation na te ya kofinga ba artiste non ba sala bien pour na culture ya mboka o donc photo lo ba bien pour na bango yo nde opiso kotinga ngai ete yepe mamne na yeba yango te batende ni mutobeta makasi bongo batende ngana zo betelo ngai frère na yo to sous la bouike moi pe banzembo formule 7 na nzela po te na ebité lokuta mabete lokuta mabete na okoso pona zwa nini mon na marché na top
nazo solution ke na yebi banzembo na yete yonde so yebi expliquer ngai musu na koloba oyo ya ye na yeba te là na yebite quand on a aucun de ville bo ba tout anga na yebite oh o yebisa mo tsa bible sauté zo bible ka spesa na wenze ba peso bilo so ba obenga note ya paka yesa la bino neni kotala moko ba youtuber pe na kombo Alexis Wechi koleka na écran pour dire que ta fingi mama fait rigoler ko finga fait rigoler c'est le côté tango mona mutolo babongo et artiste oyo bolingara oyo particulièrement soutenara o gérer ba malobana ndenge nini ke ba lobana artiste oyo lingara mingi bongo mama a fait rigoler zana bomoyi aidikaka bien pe aidikaka ebisaka eke ko finga mama baninga te donc c'est que maman ya leader na biso te bien yango pe fait rigoler ebisaka biso bo finga rabatu te ponanga donc ke babilo mususu e mama kufa avant ezaki ba yibi obo mwana musu orata éducation mususu o kokai kozwa ozape ne loko ko ebisa bato basaka pembeni note et si Maître Manu Mwendo, Maître Zet Balebel, et puis l'homme le plus sérieux du monde, Guilhem Mwendo, vient nanga, Sarah Nde, basala anniversaire nanga le 21, et ça l'a bien vu, Micha Moulongo, la paix c'est mote. Na soli en autre. Tiens, au moni mama, moi na soki a koli et pas ya maman naï, maman naï ou éduqué. Pour maman elle fait rigola, Timo ya lelonde azana bomo, ça va faire que kofinga ka batuté. Yango pe éducation na biso ba fanatique ya faire ebisa biso to finga rabatu te mais keba mutu musu ko za ke mama na ya kufa avant azoki chance d'éducation te à peine loko ya ko gangila bato balanda kete so baso finga rabatu awa mona ngoka normal po ye mongo za éducation te et sili nango la pe bo finga ka to landa Liverpool azo finga golo atolanda ba gouver ba déclarer ba finga ba bogarde la finga te yo so ka gouver finga mutu afinga net ni ebemba mama na limite na éducation eza na famille na bango ko sala ara petit nanga na limite éducation eza na famille na bango ko sala a sala ngoti guva finga ba tuté allo bakande akoye ko koma na ba point on a te ka finga mutu mama na obo non famille na bango ba kenda classe trop na limite wa bo changer amsu bobo sani Amsu bozolo ba gouver maluku po gouver o akisasa na limite wana gouver maluku ya kisasa na limite wana seke yeso gouver o yozolo ba ke gouver le gulwa na limite ki akozwa temps ba no finga na ekete ba vérité ngo ba kondana ba tuna msu ba biso ba gouver ndetolo ba ke so na lobi ke fera leti yo monisa o yo sala mabeni ni fera za premier artiste congolais wa beta concert ya cher depuis musique ya Congo e banda. Combien? Il y a $1000. Ouais. Na Kenya, bi marqué à l'extérieur compte double. Il fallait bêta ba concert ba 1 million, 2 millions. Tu as ba franc déjà qui pardon na ba dollars et qui n'a déjà ba $2500. Ah, concert à 1 million, na mo yo zaili susu à terre, na mo pe teno e baby. Oh tu vois. Eh bêta sur la Côte d'Ivoire ba Cameroun ba concert ba 2 millions ba 1 million. Tozana ba preuve wana eya. Biso preuve na biso soro koti obeti na Google koti o mona faire go la beta na Kenya $1000 bi marqué à l'extérieur compte double wana o FIFA longo le makambo wana ti ezakaka ngo sakana mamango pe biso beta ba concert te ba otsa batu ba sil na manzaka te biso concert za 100 sil sa manzaka bwana no ba che ba sil na manzaka suma muyoza ebito mona gite bon mon makambo bokoka koloba te bosala mabe bozo éduquer batu te batu balandaka bino bozo éduquer masse mais bozo loba mabe na yebite ingénieur Pompo Madule Nzambe puis Jogo Junior Lofaka na yebite mambozo loba donc bozo so la mabe trop faut bo expliquer batu ba yeba yango moni makambo tout toko sili sa stade wana batu ba oyoka soma obeta en stade pour faire obeta concert électroacoustique azo yemba maso ayena ba papi kaki azo yemba ndenge ezalaka atiki mabiso eza ekote oke batu bazate so bi ebeti na mi te ezama na efe ya batu faire azo sasa botikelanga papi
boy bana bino porte monnaie ça au besoin dans autant to la prophète Denis Salobi alobi toi na nez blanche prophète Denis prophète de la nation toi na nez blanche ba concert na stade du martyr ici yé Denis à qui la faute les arènes longi yé na traitant lobby à qui la faute na ah to ben en cancer na braza à qui la faute Oli azwa solution on nzambo yazo sambela zolongole biloko wana te Mosali na nzambe ya nini ya liaka na kombo ya Yesu nga liaka na kombo ya Feri Yesu ayebi nga Feri ayebi Star mis de 3 fois star donc star mis de 3 fois star star azala moko Boda fashion en tout cas Boda fashion bandele loko wana Christelle Matazikanda anniversaire dans le 21 août. OK. Hein? Cédric Mala Lisungi et qui melonanga social. Donc Cédric Mala na lo balisu montate yesko aza drôle. Cédric Mala mona narati. Amona narana été plus que Jeff Jadi le teta. Amona narate mena biso chomo elemba ba dessin pana. Donc Cédric Mala et qui mel. Ce ka to monani ko pesa nonga lisumbo anniversaire te ndelo ben nga $500 nana besoin bon te mais na besoin na mona yo Cédric Mbala ekimelo nanga donc so na esikoyo bozwa nyos botikela nga Yvette Mbia Zanoti Zano de moi so na elsu Arlo Matumbo na batu so na elsu Lady Cap so na elsu Mario Bogar Aigle Babo ITBC nani olingo mema na piste polémique na ligne yango te na bando tout le prophète Denis va dire na yeso ki bo giron na binano à qui la faute o ya zanango alongola na à qui la faute soit alongola na qui la faute donc to kene bien pour biso zabana yelo to finga te to lubaka vérité ba vie na balin ba yengele 6 kg star ya moga ovia zo somba ba palin a lubakate donc ba style ba faire alors comme on a 8 palins à l'Obarate on a 32 palins à l'Obarate on a 52 palins à l'Obarate tala siko maman on est kinda petit na ramandoi na pese mote kane zalaradon tozana biso ba Deborah ngandu na biso tozana biso ba John ka charge à GB tozana biso ngana ngaka na batu nga mais grâce à faire Marambeya c'est quitté pour na papa Hervé Marambeya en tout cas il y a un soutenir le 24 juin. Est-ce qu'il n'y a pas quand pour bon compter que appui il y a une musique à maison mère place faire ou taper pour soutenir pour le stade du Martyr. Non. Tout un problème est zabou. Ko soutenir mutu benga mutu te ou ta na kata volonté ya mutu. Pour faire n'est pas rancunier. Pour faire soit zaki rancunier na obi soit Lazare c'est quoi pas zaki camarade à Yesu. Lelo yo lisuna mnono ko motanga o e balobi Serge Mabia la balobi a Jani est-ce que na mnono na biso totanga lisu a Jani comment a Jani komi kozonga ezongi ponani po camarade na lobaki na dynastie a Jani a kozala donc faire egola azali Jésus ya musique ya Congo azola msana ba kufi bon Jana mo na histoire ya musique congolaise papa mala jamais ta lisu wapi po to ebike po to eza cimetière ya ba musicien faire tel pas malage lève-toi boyo ka fitiring faire na pas malage tala degré ba couleur ok Christelle Matazikanda na pese mote mete cherika 15 donc tala degré ba couleur ok ba sala ka nengeni bolingo malola ka nengeni ni shida to yo ka onyo sokuna inda kama be ebeba kama be u conseil wana so muna ngane na ngilia bakilia la nganyo sapoto ba uzala ngaya ce conseil wana leki na somi mutuka te na tiki musalo ya pa ka toki na solution na suka dynastie volume 2 tozelango avant concert ou après concert parce que nous boza parmi batu au bolobela ya to sola avant ou pas concert et kozala tozana musiko vocaliser mingi na likambo ya concert na biso po kosimba te osala boete boloba te bosala ni te boyeba ke faire egola déjà na 12h stade wana etonda so etondi te au moins mamona oya ngana opeso gilet okatanga kovu
so lingi kovote okatanga awa yo lingi awa te ngali gande ba poil yo montena musicien msule ba tsepe ba poil na mitu poil ya cher si on a risqué yo katanga poil to sauter makambo wana et c'est côté zo kota déjà wana to mona vient biso ko film dinda to cha perruque wana ponga bomba raté yene mto to la perruque mikolo par rapport à clip en dorsal via la perruque notre clip en temps na ebité na bina mutu te na bi bakata ki ba poil yo ki mabe oyo ki mabe Laetitia Di Capen maman Lorciane na pese mbote Rosie Di Capen na ebité yo ki mabe pavé bokata gandis déjà match marata marero au moins ba balukela ba problème yo ki mabe Clovis mi pas la boa vida yo ki mabe yo ki mabe oyo suki awa nde ba poil yo ki mabe oyo ki mabe vite mambole kana koto vient na biso wana nengi ba clash ekini na mwana nae mwana poster ko film de parce que tout poster pardon trop ba vidéo à JB Pianeta qui peut parent auquel juger ba acte de distonner envers papa ni ko film ti mwana za libre akolinga musicien nyoso alingi mwana Messi akumisaka Cristiano c'est pas grave mwana za mwana sentiment na eza papa te donc to longola kutumaka mwana omoni wana est-ce que par rapport à ningo clash envers papa wana eza mamba famille na bango muko babotaka nga na toyebi hôpital abota manga na toyebi to loba na biso angote bayoka na famille na bango oza mamba etali biso te baolinga babimisa biso bazoba ya koloba ba mambu eza na sens te wana eza ba piste na biso te biso oza ba piste na biso o photo sur la poto et ça ba mamba culture nezo kinde so to komo kota ba piste to komo bazoba ouais. Très bien, merci. Apparemment, va retenir Nini ba dédicace to kabona. Donc, bon retenir que Gauloise, Gladiator, ndeka ezalaka. Le 24 juin vraiment eza devoir. Il faut toper sa devoir. Alex Kaba, batu ba uta ba foot d'ici de belé ba oya vraiment il faut toper sa devoir. Donc devoir wana iko aussi la té et aussi la té donc le 24 juin toza na stade des martyrs opération Gaulois batela moninga na Gaulois et puis le 21 oyo eza anniversaire na ngai soki opesi ngai eloko te ko poster na yo ngai te nalingi kutu na yo kwata na voste joyeux anniversaire nalingi namona na mbongo ekoti na Tigo Cash po yebisinga makambo olingi olo mais oui po soko mo yebisa ngo joyeux anniversaire après nga na loba merci toyoka merci trop tolinga nde code koleka merci donc bayanga nyonso donc nayebi ke déjà nalali pongi na batu mobo Christelle Matazikanda chez nalali pongi so na yete ndai pas star mi 2-3 fois star nalali pongi so na yeli so pas Yvette ndi azami de moi pongi assis so héros dans l'ombre Cédric Mbala lisungi et Kimelo na ngai donc social et pas na place na tsara motema na pesi bande ko nyonso mbote ba Gaulois ba Gladiator nyonso opération ezali le 24 juin distraction ezalate o nyonso za Gaulois lisolo ya mutu etali biso te lisolo etali biso ezali ke stade des martyrs na biso donc na pesi ba groupe nyonso mbote na pesi président na biso l'homme de valeur nyonso faire Gaulois ou rien ba groupe nyonso ba groupe ba Gaulois ya matadi vraiment na pesi bino mbote bo partager bo liker ka nezalaka kitoko merci na pesa sous numéro plus 243 89 80 72 700 donc plus 243 89 80 72 700 Aminata la perle noire Aminata vraiment n'a pas na Paris Aminata la perle noire faut soit souka na nzeli yo ba peso moi ça bon yo ko yo mozo mona uzala côté aliki Aminata non bimselo photo nesiko au mona Aminata la perle noire na pesi au mot place uza na Panama você meu na portugais ba uza yanga
Merci beaucoup, c'était là un paka. Merci Nabatutu. Vraiment besoin de temps et à Kolanda Biso à travers Concept TV. Et ça qui bongo yam paka. Inda zaki invité dans notre micro sur la. Par rapport à stade de martyr, il y a Ferrego la dynastie. Boy qui va programme d'enga PCLI. Merci Nabatutu pour le temps au besoin qui penda. Vous continuez pour partager vidéo, vous commentaires. Merci à maman, fille, maman solo. Il y a papa Oda, c'est Milandou. Merci à mon vieux Patrick Trifazé. Merci à Olivier Nzingit, le pauvre de la ville. Merci au DG Espérant qui m'ouanga, DG Espérant qui m'ouanga. Merci Nayo. Merci à mon vieux Koulabol, c'est Scorpion. Merci infiniment à président Jacques depuis Evry, Ban Evry tout, na Pesou Bambote. Merci à Romi Missimi, chef du gouvernement. Nancy Dumba, la reine de plus 33. Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, maman Namaela Onya. Mon thème est président William Ikona, mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Lionel Kasso, mon poteur de partout. L'ingénieur Puchun Tsoni à Istanbul. Un grand merci à toi aussi. Hein? Mon vieux Guilel Lucine, papa na Guilena depuis Cap Town. Vous êtes tellement nombreux. Alex a trop beau partager vidéo. Quant à moi, je vous dis bye. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Joubeleza garçon suisse médecine Lasconi Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mambina Christophe Oyebisa on était les Oyebisa Milano Audace Oyebisa Oyo yebi amabima na bomba no